balandi nyonso émission moseka malea moderne lelo nazolamba kaka madesu végétarien donc eza madesu moko batie musuni te nga bipai na kolela tolia mpe yaba madesu ya motindo na motindo madesu batia makayabu batia mbisi ya kokauka batia mabumu mikila misuni ya ngombe mais tokoma kolamba madesu ya végétarien to madesu ekotaka légume na légume mpona kosunga soit bandeko baliaka misuni te ni mbisi to mpe mpona bana na biso mingi oyo tozobota libanda ya mboka basepelaka mpenza te bakuta so na madesu na bango misuni. Voilà, donc sans plus tarder nazolakisa bino baingrédient na utilisaki mpona kolamba madesu oyo. Na ilubu na biso ya madesu végétarien tokosalela 1 kilo ya madesu oyo efandaki déjà na mai esali 10 heures de temps na mai donc awa na longoli mai mais nakoya kotia susu mai donc madesu à peu près 1 kilo. Toza na matungulu na biso matungulu mwa mingi eza de matungulu ya minene na kati déjà oyo mélange eza mélange tokotokisela nango madesu elongo céleri feuille de laurier na ndambo poireau. Toza na ail en poudre mungwa na sel au céleri. Toza na céleri à feuille pour na sauce na biso. Toza na poivron jaune moko. Toza na 2 carottes à minene to katia mike mike. Ndembi na biso. Et toza na mélange awa lisusu ail persil céleri. Toko utiliser yango na place ya cube. Po toko salela cube te. Toza na lutu moko ya mafuta mbila tokotokisa madesu na yango po etiaka ngo mwa seben moko ya bien. Toza na tomate ya purée po na sepela kosalela concentré te na préféré boye ezaka un peu moins matata po na estomac et toza pe na nini oyo tomate pelé na biso. Voilà, donc toza na besoin ya madesu oyo mélange ya kotokisela madesu tokotokisa madesu na yango na mwa ndambo ya mafuta mbila. Soko ningaka te otiki matungulu na bosa na kolakisa toza na huile oponi huile oninga posa sauce na yo carottes 2 grosses carottes poivron jaune ndembi assaisonnement ail persil céleri à feuille tomate na tomate soko préféra tomate concentré otie oyo préféraka soki pe olingi osalela huile d'olive yo kaka soki pe 100% mafuta mbila kaka yo elubu eza selon moto na moto. Sikoyo tokutani na moto po bomona ndenge na kolancer madesu na biso ndenge kobanda déjà masolo. Voilà, totie déjà madesu na biso na moto. Toya kobakisa mélange na biso ya mungwa ail na sel au céleri. Tobakisi ba branche na biso ya céleri dans lakisa ekuna na poireau na feuille de laurier. Pe toye kotia mafuta mbila na biso. Voilà, biloko na biso nyonso ekoti tokozipa totiki yango etoka ntango tomona etoki après 30 minutes nde tokoya kobakisa sikoyo carotte tobandi nano boye. Madesu na biso etoki tant tomoni gros bouillon oyo esalemi ça fait maintenant 30 minutes oyo kobakisa sikoyo ba carotte na biso. Voilà, sikoyo a tokokanga to continuer kotokisa madesu na biso nde totokisaka d'habitude e osangana na ba carotte wana tobosana te tozolambela végétarien ndoki aliaka musuni te aliaka mbisi te donc esengeli akutana bamabaku mosusu akutana mpe na bavitamine mosusu na biloko na ye. Tozipi, voilà tokutani sima. Voilà, sikoyo madesu na biso elembi mais elembi penza tout à fait te. Na pesa bino astuce moko okati moto okangi otiki yango ekofanda ata 30 minutes 1 heure. Pendant ce temps kosa no sauce na yo okotika otango komela mai et continuer kolemba yango moko eza astuce moko et permettra ko consommer courant belé te to gaz belé te kappa olembisa madesu.
Donc na stade oyo mbuma eza nanu makasi me makasi moko ya moyen tozokende kozipa tokati moto totiki yango mopanzi ensuite tokoya kozongela tosala nanu sauce. Voilà, tobanda sauce. Donc totie mafuta na biso mafuta olingi tozochauffe yango moke. Voilà, mafuta tochauffe ndenge nalinga koloba yango mingi kochauffe eza obligatoire te ke esala kaka chwa ya makasi milinga ebima ndako ezika non. Voilà, totie matungulu na biso oyo ezali mpe ya bamatungulu moko oyo ya jeune oyo eza bula monene ekomela nano te bafei nango ya ndembe eza nano yango nde naponaki eza na goût kitoko. Voilà, tokotia balégume parce que tobosani te tozolamba madesu végétarien donc ekokota balégume ya motindo na motindo. Totie poivron jaune, totie mpe céleri na cadre ya légume eza mpe na cadre ya assaisonnement tokotia yango lisusu mpe. Donc boye nazokende kobalola natie mungwa mpo sauce nanga mpe ezala na goût. Voilà bandeko, siko nalingi nabakisa assaisonnement nanga lokwa nazolamba cuisine sans cube. Il faut pesa kozala généreux na baassaisonnement oyo eza mélange persil, ail, céleri. Totia yango mpo emema goût na kobalola ntango mwa biloko oyo esali neti mwa kobela il faut mpenza matungulu ebela mpona ya kotia tomate. Phénomène oyo esalaka ke matungulu no etikali croquant soki otia yango trop tôt soki otie tomate trop tôt esalaka réaction moko boye oyo esalaka ke matungulu etikali croquant matungulu ebela. Voilà bandeko, wana nauti ko incorporer sauce na biso na bakisi mai te. Donc lelo mo pe danga na loba na biti so lobaki on a début. So kozolamba madesu linga odozaka mai bien dès le début. Odoser mai na bien. Ce qui pesi que vous allez obliger à bakisa mai te ezaka bien résultat ezaka meilleur. Pour moi ni oza madesu végétarien, donc moi besoin mon ba légumes eza mo ebele donc to lambi on pona ndeko oyo ya liaka misuni pour se retrouver à kutama bako. Tant que toka longtemps, sauce ko kangama et ko koma concentré, malgré to chaki tomate concentré te, madesu na biso comme après, nde na koya ko laksa bino résultat oyo épesi. Voilà, to tche mufini kuna biso to tutani sima. Voilà, voilà. Madesu na biso bandi okoma na suka. Omoni mafuta bandi ko remonter muke, sauce bandi okangama. Suka na cha mwa touche na ngai na tiaka, na cha ndembi. Donc na cha ndembi. Parfois na tiaka pe ndembi ya konika. Lelo na tia frais. Ensuite na kozipa tango na ndembi nyonso ebeli. Allez, voilà to komi pe na suka. Oyo eza na but ya kopakisa su mwa parfum moko boye. Il y a dernière minute na madesu na biso. Soki oza na posa otia noix de muscade otie. Nga nalambaka chaque fois de la même manière te. Donc lelo tosukira na ndembi boye. Nachaki ail en poudre na moment okotokisa. Soki olingi obakisa su mwa touche à ail obakisi. Mais nachaki mélange à ail, persil, céleri. Voilà, tozo zipa. Bon to kokutana tango libu na biso ekoma penza na suka ya suka pena point final. Voilà, voilà de retour. Itokolilo kitokos. Voilà, ndembi elimwe kuna. Madesu. Ma déblo. Voilà.
ndeko so olingaka ya yo ebima rouge makasi osali ndenge olingaka. Voilà voilà na madeblo na ngai yango oyo aux légumes végétarien. Bon na bamboka neti ba Portugal balamba madesu moko bokokima misusu eza batie na bamatoyi ya ngulu batie biloko nyonso ya mokili ba chorizo misusu mpe batia balégume ebele bachou bacarotte. Bon na baendroit ebele ya mokili elambeli ezaka ndenge biso tozokanisela te wana olakisa bino de près po bomona ke sauce eza nango concentré bilili ekosa bino te. Voilà madeblo soki sikoyo invité cousin na wana végétarien olia yango kitoko. Barecette okopropozele bandeko ya bavégétarien ata bamadeso batiaka bambala sukali batiaka babiloko ya ndenge wana esalaka bango bien makasi. Voilà tokomi na biso na suka madeblo ebeli. Wana bandeko elubu na biso ekomi na suka ebeli yango madesu na biso misu mpe baobenga yango madesu ya pamba madesu ezanga musuni na sali yango madesu végétarien ekoza mpe madesu aux légumes. Eza ka conseil nga na pesa ekoki ko arriver ko yambi bapaya ya végétarien ou bien okoti jeune ya Daniel ba jeune mususu wana o baliaka misuni te o baliaka poisson te. Oh, eza obligé to lia kaka concombre toza pe na hiver esenga kolia biloko ya moto. Donc na ba recette na biso ya bokoko ba recette to ezanga misuni eza neti bangukasa oza neti na ba recette musu ya bitoto pe ekotaka nango mpe musuni te ezali toza na lofanzola eza pondo ya mosaka ya bamongo toza ba recette bene basaka madesu eza ba recette penza ya ba végétarien ya africain toza nango ebele po bato mingi balobaka biso penza ba africain toza na ba plat te ya ba végétarien etonda meke yo moko kaka luka to pe créer oyo yo. Voilà mpona lelo tosuki wana soki nano sabona te oza moto asika wa na invité na s'abonner na chaîne oyo et puis au cliquer na cloche eza na droite pourozwaka ba notification tikelanga mpe mwa commentaire tosungana soki oza youtubeuse yo mpe ozaka na chaîne otikelingaka message na ndenge code ou bien na ndenge mpe ya poisson koyo otikelanga mpe ndeko lekela ngai na koleka avec plaisir mais eza litie te lilie te donc soki aleke pa na yo natikeli mwa commentaire nakotiseli mwa vue chaque fois banomona ngai zongelaka ngape donc toza na système ya ping pong. Voilà napesi mbote na ba chaîne ya YouTube oyo elambaka pe toza na Mama Inspiration Saveur Culinaire, Esther TV officiel, Voice TV officiel, Chef Lady NK TV. Donc bandeko nanga oyo basalaka mingi bavole ya culinaire bango wana donc tokutani na mbala ya sima émission moseka ya maleo moderne et pamboli bino na bandako na bino pe na lobi merci na ndenge bolandi ngai lisusu lelo tokutani na mbala ya sima. Biso bameka kaka soki mekite bakomekela yo bameka kaka. Merci hein, je vous aime. Toloba te. Biso toloba te. Awa bameka kaka bameka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te baboyaka elubu na solo nango te baboyaka elubu na couleur nango te bameka kaka meka oyeba na français baloba je vais goûter pour ne pas mourir idiot meka na yo tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te soki omeki te ndeni oyeba bameka kaka bameka kaka meka oyeba La signature na yo Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, La signature na yo Salrani. Voilà notre plat
est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka midibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. OK. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseigneur de Malewa moderne.